Bonjour, bonsoir, très cher Internet. Il y a Pedro Production Grâce TV. Ça, c'est votre émission, La Voix des Stars. Et La Voix des Stars, vous avez représenté par moi, votre humble serviteur, votre humble présentateur. La combo, il y a Seda Watakin 24, le lion de la presse congolaise. En tout cas, très cher Internet, il y a Pedro Production Grâce TV. Awandeska, vous avez information vraie. En tout cas, vous abonnez massivement. J'aime Nabino et commentaire Nabino et ça vraiment qui tout comme Kaka, Nenge Ezalaka. Et Naroki Maman, vraiment, copier sa bambo tebele les patrons de tous les patrons, les patrons de cette chaîne, et papa Nangaï, Pedro Kangila, et ya maman Tete Ngulu, et sans oublier Annabelle Kangila, Jérémy Kangila, Jemima Kangila, et la bébé Grâce aussi, bébé qui bouge trop kaka, et Nengezala. Pourquoi pas à saluer aussi ma bébé chérie, ma fille chérie, et la Jeanne Dombele, et ya Suzy Oma. Donc moi c'est ya mwindo azanga manda na lwanda wana na okine pena mbango pesa ba mbote pa ya Marcus Garveil moninga agissait na papa social et pourquoi pas à saluer aussi mon pote PM Priscille Mayindu ya Aimé Kifindi na Brésil wana en tout cas un grand merci na bino na ba soutien na bino et ça la pena kitoko makasi kaka Neng ezalaka. Je remercie aussi mon équipe technique. La Sima Caméra Zabon Ndeko Tita donc Montréal et Papa Tita. Et pourquoi pas saluer aussi mon cordon Sola et ya Mama Lily. Très cher Internet, il y a peu de Postocratie vie. Lélo Nambelino l'artiste est très talentueux, bon chanteur. Il y a Wenge Musica Maison Mère, il y a Igor le roi de la forêt et que je salue à Passa. Et lui il s'appelle Michigan le petit Weranson. To Solana kaka awa nengezala. Tita Fongola biso, j'ai dit déjà bonjour à mon invité. Ouais, bonjour, Wata Kin 24 dans Vitesse Net quoi. Boni ba santé. Santé pepele talande bomona, ndebo talanga en tout cas ça linga bien. Donc tout le monde bambote na bino bisika tout bozwami. Donc Michigan na bino yo quoi. Nana Wata Kin 24. Yé asara musala bien quoi. Merci beaucoup, Maman Bijou qui nous y a Maman Bijou qui nous prend il y a mon vieux Ben Mbala les Gaulois statut États-Unis d'Amérique. Nenga mo déjà Michigan parce que alobaki faut que luka epina makasi yeyo tukuzani awa na plateau to sur la pina masolo moi moulayi kaka ndenge ezalaka. Artiste très talentueux Michigan koki koipsa biso moi parcours tozonga moi si maman muke moi parcours na yo avant okoma bongo na groupe ya Wenge Musica Maison Mère. Ouais, en tout cas, parcours nangai, je suis sûr que tous les fanatiques bah bien go pour na lobara nangango. Mais le roi toi na chaîne Nabiso, jamais na kobo sanapé qu'expliquer bah abonné Nabiso qui Michigan abandi wapi, lelo na zapo big les banquiers a bien déjà. Donc musique premièrement chez moi, c'est une profession. Et puis deuxièmement, les inné na bandi ango na ba chorale, c'est plus que je suis de la famille chrétienne. Et puis, na salle on a un quartier Nabiso, on a orchestre Nabiso à quartier, sélection banca, il y a président Bachelet qui est ça, na PCP Mbote place Aza, na fait na Floride à Mabelle. Et puis na sous temps na eu diplôme d'état, na keina, na perfectionnant op. Là on a silisi baina nanga, na yaki moi collaboration et pas vu nanga Didier Lacoste. Donc après collaboration na mona yike faut na sala bena boulongo et bana pe na mukili bana monde entier. Amo lelo babenga nga petite sonne na le roi de la forêt. OK, merci beaucoup Michika Fatoko ta ba question monsieur. Pourquoi babenga kayo petite sonne? Bon, petite sonne se vit album formidable pour ngana bimi na album wana. Na sala et 3 solo vocaux. Et puis j'ai une chanson qui s'intitule Sans limite. Là, président Dom Nali la Yoki Marambouana, Nde Ajujagi Bon, Yarope Sanga Kombo Anadon. Wana Mkoboku Tana, président Dom, Nde Bogo Tunaye, pourquoi Pesanga Kombo ya Petite Sonne. Bon, Ndenge na comprenant, Ndenge ba fan ba comprenant, ils ont par rapport à timbre, pour ngana incarner le roi de la forêt. OK, merci beaucoup. Tokoyo kana nous sans limite ko sala biso bien. Toyo kango vraiment avec intégralité et c'est pelsa bongo batu nde civil nga Ben Mbala le Gaulois lokola be pena kino luka vraiment bosola na ye yaza bongo na mboka États-Unis ya Mama Bijou ki nungi prado ayoka pena voilà wa benga bongo petite tonne toyo kango ko sala kitoko makasi. Ben Mbayo en tout cas bambote na ya trop place azali na moni sous Alex Intime akoya tombé du ciel. Namoni sous o yanga pena ya kati Jean-Pierre Clovis nouvelle génération. Namoni le président d'Adam Muzinga. Namoni sous Adam Koubissei le génie de Dallas. En tout cas sans limite Toembelango
vie nanga Pichumbongo. Pichumbongo na kati ya ba États-Unis wana pe kaka. Donc yende to de bien nzembo oyo en tout cas ngana benga ngo mo liboso. Mwana liboso. Danti. Toyo kama kusala ben abi ke mon vieil ben bala le Gaulois. Statue États-Unis d'Amérique ya Mama Bijou qui nous prend donc toyo kama mo ya ngoyo quoi. Koma umelaka na bomoi kasi na libala te po chaseraka bolaka bango na nzala na ye kasi bolingwa Pichumbongo yanga na yeba ndamu akala ya misato akota te ekokoma suspect Pichumbongo ya mapate confirma oza mopanzi nanga Beto alibale za lokola troteze ememaka kaka bebe moko Pichu ata nzamba bandeli mokilie na koyebisa bapaster babelele pa ya nkolo bayebisa ya touche baperiferika bolingwa Pichumbongo na États-Unis. Mitsambu na chaka na zambe kangi ata nyama te ba espoir nanga etikala kaka yo yo moto zalaka kaka pene pene nanga Pichu o debranchanga na souci o branchanga na bonheur mbongo yo pesanga assurance d'amour bébé soki ozalaki kanyaka nalingaki kotiko te na banke pona bona lesika mosusu nga pe nalalesika mosusu nalingi ozala argent de poche nanga Pichu po ata na 3 heures nasala basantima motema Pichumbongo. Ah oui, c'est comme pas problème quoi. Lelo ekoyinde eboka ya pondu yango yo ya kotute lelo eko bebe elubu yango yo ya kolie na bomba yo na motema lokola Bible bombaka ba verset na ba chapitre Pichumbongo mon amour wemie amima wo Malbertina bolingwa chérie tondelengi dudu mpeti walantama makulu mpashi Pichu kifaya ya Vani Kakuta Jean-Paul Ngoyi wapiridi lunga le maître noble biketangisa kama ya miso na susiate opeja zwa madeswa bana roste kimbamba napena tangisa kama ya miso na bolingwa chérie sepo na bilengi ya bebe bilengi ema sepo ya bajwa ya chérie nanga bebe lelo ekoyinda bazwa na bango ata Tour Eiffel monshu batikelanga kaka na kubisei nanga koki na bango koyiba ta soza kome kasi bilenge ale mutaga moto asimba te aza bien privé nanga ya motema bebe aza réponse a bafinaliste oyo beshua n'examen d'etat ya bolingo aza na matière première ya bolingo yango na kaka ye bebe mama ye bebe bebe ye bebe nanga yaya ye bebe ya Gabi Dubile ye bebe jento sigan loza wapi bebe bebe
Ah, voilà. Très cher Antoinette, il y a Pedro pour son Grâce TV. Et en tout cas, ici, comme on veut Ben Mbala, le Gaulois, statut États-Unis d'Amérique, Azali, Aza vraiment, c'est un macasse, Aza Pena Yakosepela, parce que Ayoki vraiment, Michigan, Petit Weranson. Ayoki, c'est pourquoi, bien Agaye, comme on a Petit Weranson. En tout cas, Nzembo est vraiment, et Salingaye, plaisir à trop. Et c'est Pélicé, Baoba, la Nabisson, la ministre, vraiment. Michigan, c'est quand les années, pour voir nous à la belle, boy. Bon, ils ont travail, hein. C'est que ils ont travail et puis le régime, ils ont bien contrôlé. Donc, on a travaillé en détroit. Chaque jour, je m'exerce. De voir moi, voir beau ma foot et puis nala la trop, na milarama trop. Donc, c'est un peu ça. Bah, ministère Bolingi, bah, vie à boîte trop. Non, on est dans la bangoute. On a sonné dans boîte, on a un événement. On est sous chaud, on a raté la boîte. Ou bien si on a une boîte, peut-être dans la papaya. Ça peut se faire. Mais même la boîte, c'est au mélara. Voilà, merci beaucoup, Michigan. Et tant qu'artiste et musicien, tant que on s'était groupe, il y a une musique à maison, il y a les rois de la forêt. Au Koutaki, Bazala qui déjà wana. Et à quel qui comment et puis test non il passe à qui. Bon, en tout cas, Banoko Bayamba n'a bien, malgré le cœur de l'homme. J'ai aussi connu beaucoup de choses. Mais dans la soldat, dans la mbila, na bundeti na suka. Pour toi là, tu as 50, mais belé, bazoye ba chance té. Et on a remercié Anna Nzambe pour naimba pembe na Nzambe bangelou, Nathalie Saïba tout likolo. Et puis deuxièmement, on a remercié Boss Nanga, le roi de la forêt. Motema site de Jimampa, ta maman pasteur, maman exaucé Gladi. En tout cas, accordé une chance. Et au moins il est là. Bah, tu vas comprendre qui est Michigan. Est-ce que Koyi Basu sur Nzembo au passage dans le test pour que comment fanatique qui a maison mais vraiment bazala bon convaincu Koyi Basu Nzembo au passage dans le test. Surtout comment ça la bien. Ouais. Ça c'est pour toi Priscille Maïn nous PM. Il y a aimé qui finde. Tobanda kingana ye na pasi utabomona tangwango ngana zalaki nanu na 13 ans yelanga inonete nazela ya silisa kelasi ya kobalanga tongo nyonso akendeke kelasi ayaka na ndako ngako nafutelaka ye batike ngako nasombelaka ye basila biso nga nene te nafutelaka ye baminervale bapara na nga babengani nga na ndako mpo na ya babalisi nga na mibali ya mbongo nalingaki te bolingo ekomisa ngai zoba kolandaka yo anzulusi nga lelo asundoli nga vraiment soki nakanisi nakolela Piero Ntsumbu soki na banzi nakomiboma nzoto nakufa na nga martiri ya bolingo Jérémie Cosmas alekaki okola yenga atiki ata liloba te nakanisaki akokaki kozonga na le soir nzokande baje na campus babombeli ngaye camarade ISN isti tango asilisi kelasi mama tango asilisi kelasi alobi akobala na ye lisusu ngai te mpo nazali mwasi ya nivo na ye te Gabi Dubile soki oyebaki ke naza mwasi ya nivo na yo te yebongaki oyebisanga vana benda nzoto tala lelo lekisinga batango na nga ya pamba baninga nyonso tokola babali baleki mpe na nsima bakomi kobala Claudine Kinoao asiliki betimulanga bokutu kosekisanga nakanisaki ezalaki bakanda ekoleka na mopepe
Zokakanda ya bolingo etikala na motema Benoît. Susi pe kosila te be akale mpika. Na la panda ina kolinga te Janto sigalo. Na la panda ina kolinga te Bike bike le banquier. Na la panda ina kolinga te Jovin Sebilele. Na la panda ina kolinga te Titi le Valois. Na la panda ina kolinga te po mingi na yebi bawela kobala batula lelo. Chéri na boyo silonzoto na makanisi kata souffle. Libala kaka kolinga sukande ba problem. Lelo salindenge nyonso poto kuta na ngai na yo. Poye pe tolingani onde mwasi ya liboso. Jean-Pierre Clovis, hein? Pour moi la vie a commencé. Mais tu m'as promis le ciel, moi j'y croyais. Comme ce n'était que la terre, Alain Moutaga. Na la panda ina bolingo mama na kotara ba plan 3 pour KBG Poutine. Mais c'est Poutine KBG. Mikolo na benge Poutine. Ya tu comment il obelka ba faut que ça bloque wana. Izarani ni vraiment. Te na habité soto la rabi soto. Moi je suis a vu le père, a vu le fils. Nul n'ira chez le père sans passer par le fils. Petit sonne. Michika. L'artiste est très talentueux. Donc tant on sali nzembo wana oyembi on tepete nzembo wana ya papa na boss na le roi de la forêt. En tout cas public ezaki bongo accueilli par chaleur pa na yomoko bazaki pena satisfait makasi sikoyo ndenge za kino misemo akoti sika ye fois ya no azano yo babeta kwa sisi ba 12 te kino za no na misemo bova nena. Te ngapi na agi pena na bolingo ya travail. Moni wata musala soko lingango fosala bango na mutema moko ngapi na tina yaka et puis sérieux on a biso tolaki na la samba wana sera ba sénat ba député au centime na ki la samba danger lelo pe bilengango zongi nango po ba sénateur na ba député ba sila raté bango bazap na vie en tout cas akei nanga na kati la samba ezaki na chaleureuse c'est plus que ba santa ki lokwango basanta kilo kwango atochelango mutema mabe nzambe soka simbi loboko nesika en tout cas efanara te to pesa e bango ka résultat na formidable na boulot na to ela ko sala ngana banda ipna ko yap na oyep na ba o bandi na deuxième équipe na ça na test na première équipe mais faut la pétant pour ngé bazela rata mbangu ebomaka na wenge bazela ata ala bena ermo beno vandi na yo bena tamsu répéter mais patience ermo yo talap na première équipe na répéter na bandana na deuxième équipe voilà ba beto ka ba 12 te 12 ngako ekota te yo 12 pas no rien ekota te mais 12 za bena ya bana wenge tozo yemba na micro mongo atanga na bani na deuxième équipe hein soi-disant 12 euros là son abandi dans la deuxième équipe mais ba fanatique ba sénateur tant bala na kati la samba ba beti da maboko tant sur na première équipe ba betelo maboko te na gagné donc il est roi de la forêt comme soit ya na la samba c'est tout là ouais bien un chef na so papi kakal que je salue bien c'est tout là Petro na embarasu na deuxième équipe te il faut bon match wana we rayi moka ibise pena papi kakol pona yo c'est tout là mon Petro Michigan na embarasu na deuxième équipe te faut match na première équipe ndemba mona mata makambu préparation formidable takao donc ba 12 ans les on était donc ti Michigan mata bongo na première équipe ezaki bongo na bokasi ya moko patron na ye les rois de la forêt Michigan yembelino ya kala nandenge c'était grand groupe ya onge musique maison mais échanger au monde yo mo santara changer mes ali mais na formation so batali ba côté na uta mambo na sala même ba masala ngapi ina bakamo nga babi ya yango yo kurango interprétation ka yo mto kanga biso kanga atende ni biso ko ka koyemba lokwa werate na esa bango te ngana banda da kozwa cours ya correspondance
Maokande les rois de la forêt Mbarabandano basera mulolo. Donc vie nanga tout audition nanga zaika les rois de la forêt. Na bakolo mususu basala boulot bien. C'est plus que musique ezalito iso sepeli ekotara na cerveau. Mais l'air na yesu ko na va ina vanganta ma ponga sone na rep na vandara calme. Mam na banda na vanda eboy. Ba ba kanisa so ipende nini. Mais na talara mouvement les rois de la forêt. Misunae. Embeli nae. Kobina nae. Stratégie nae. Donc ngati lelo na tanga kaka. Nous na sisi go tangati. Donc to ba ko zo pena formation na maison mère. Formation pena accélérée na ndenga liboma. Tara mono ya kaswa na chiki pena alanda prof attentive. Un génie. Bon kulutu na topé papa na yo topé patron na peto loba et na kombo ya parce que abiso to loba bosolo na kombo ya Kofi Olomide abata double king que je sali ya passa aloba ke bino ne bo utaka na musana bino na ndaku boyaka ko baksa boyaka pe ko baksa implice na wenge musique maison mais donc Weranson asa formateur té. Bon premièrement à la patron ya ba musicien na comprendre nga patron nga la le roi de la forêt ya zaneka icône ya mbuka. Hein, tant que mukolo na biso abanda pe kopango avant biso. Donc na vie toi on a déjà y a formation. Ton encadrement au encadrera mutu. Peut-être ba mission ba ya pa na ye ba doué ba génie ba zoa ba savoir na bango. Mais ba biso boye ba bandara biso pena na linzaka. Moi na sa lokolo. Ti likolo suki ya mutu. Ba otaye yo pena yo bino bien ça hein luketu na oda musezo ba lukate ba ola bina luketu wana ntone leur mon peu beaucoup apna 4 heures de temps physique pour ba oto mon ngo ata to ndo préparer Zénith de Paris tando satam sous 50 tours ya tourner martyr mbango beaucoup tina sala physique les sous boye pena ba o souhaiter corde vocale non faut yemba raboué faut sala raboué musique ezaboué formation tout yangona bon moi na chiki tanga genda otanga adane pe maele mais to genda pas professeur point on a royé kola dans le roi de la forêt c'est un formateur yende soit formé on a été dans ça n'engage qui merveille rambopé porte-parole na les cas le baki bana na bayeba déjà misala na ba tala benga bino kutu bana abibana na bayeba déjà misala ba ngoti bakenda kuna pona ka kuluka kaka ba vinengeza la yeba le baki na ye aza pena formateur te donc bilo mo bongo ba petchona nazo sayo ge merveille petit ale kinanga ngana masana ete ya ale kinanga na yebie na yebie ba mo petit na TV boy. Tu es petit nanga. Bon songa na botama liboso non il faut échanger na TV. TV baksa mutumbu latin. Oh. Ouais. Ala petit nanga. Moni ba petit on a ba luka base. Mais minute to na base au fou la bangote c'est plus que base ça 4x4. Bali nga ba mbri internet. Bango netiye na habité so azara na oreille musicale. Ya weba ki muto azabon, muto azabon. Et puis pose un formateur faut ba ki o azabon, o azabonté. Même prof na chiki tango tang sa bana ba mon oza mayele oza mayele te par rapport ya bentero na ba devoir ba pesa abiso comprendre mais ba dire na bango en tout cas ba da batumoko ba otengama na banzila donc sobiso beto landi ko tengama na bango to ka na bango comprendre balongoli na bango bilamba tant que maboma asa ba kiliboma na bango biso to landa ngote. Merci très cher Antoinette et un peu de Postocratie TV et aux amis de musique donc la voix des stars et kaka ndenge ezalaka voilà na toujours kaka na Michigan l'artiste est très talentueux boki ndenge zo yemba ndenge zo pesa bantuaka kaka ndenge za nabi ke ben mala le gaulois ba Priscille Maïno na Brésil là boza déjà ko sepela ba meki findi na Luanda donc boza vraiment ko sepela kaka ndenge zala Michigan et puis que poto linga ko zala mbalano ya liboso OK ne bongo Zénith de Paris annulation nango et ça là qui ndengene. Bon annulation non premièrement et puis ça qui nous et c'est pas ba fanatique na biso te na bo banda ozela biso donc na ndengemo ya rosaranate tala génération formidable donc toi là qui pena na esengomo so to koma emikili engé ça bien donc to prester et puis nditsingab na ngé na lakisa force nanga selon formation ndenge pena na compreneur makambango
pour on a tengama banzila comprendre mais prévenez que coronavirus est qui dans mambo simba qui vous avez pas combattre te corona oh ba combattre ba boya bokechu ba bima bima ba boya ndula ne beto abike so ba beta to kutumba ba pine ezala pour ba combattre patrimoine munene lo wa wenge musique maison mais absolument ko banga bokechu to bange non ndeni au moins ite kuna ba bete makofi oh ba bete na ba point ya Laurent Sokoko qui m'a comme vraiment Laurent Sokoko lo bi vérité vraiment hausa pna ba ngate ba beta bokechu yeko boyo tali ngote ba bete ba point kuna vanini donc bah combat na ezaki ya politique et comme ba musicien donc ça n'engage que lui na mamne au sala donc bande ko na biso tout ya poto en tout cas merci na binonde bolinga musique ezonga na poto to valoriser qui faut remercier aussi à Laurent Sokoko parce que mtazo buna vraiment il y a Laurent Sokoko à comprendre que maramba mabeza na kati ya combat na ebele surtout pour na biso ba musicien puisque toi ba innocent comprendre ndé Laurent Sokoko a dévoilé et c'est ça qui pour na mboka biso pe to ba na mboka to va comprendre. Mais comme la musique, bon, on ne sait pas. Merci beaucoup, très cher internaute. Il y a peu de Socrates TV et vous s'abonner massivement à Ondeska, vous avez information vrai kaka et n'engezala vraiment. Et tout est comme on a bon au tiko beta bon on a moka ya koko na biso Nelson Mandela paix à son âme et ba combattant ba yamba kibino bozaki na bobangi te na Afrique Sud beta na lisolo ezaki na ndenge. Bon moi le roi de la forêt azara na ba force mo boye oh nzamba pesa quoi et puis aza mutu moko tellement sala bola mo ebele na mokili azaka aimable chez tout le monde bande kona so ba combattant en foot ici bataille na bango ke ve wana akosara makambo pas ba musicien nde ba yité fini na foot ici mamba combattant eza lisuté lutte na biso eza pona mboka et non pona ba musicien parce qu'on a akosara makambo oh auto so ba point OK tu asi ba point batala ba bino lit na bango eza nango pona ba musicien te faut za pona mboka batika na ba musicien batu to sa musana na biso o biso gagne pe na biso eza rende tu comprends gagne pe na biso eza Jean-Pierre Clovis ayibike Michigan pour les abana il faut kopo ya ndule pour bilamba pe pour misese nga propriété ne nazomona déjà natambo na kara danze kopo ya ndule bon siko yo o bloquer biso toza na biso ba politicien te toza la apolitique parce que o bloquer biso pour nani ne bande ko afo d'ici batale ba bité le roi de la forêt a fongola marambu a fongola ki stade salmo mabe na Cape Town. Des gars pleins à craquer. Vous livrez combien de concerts? 2 concerts et puis 3e Ezaki au revoir. Donc il est capable de ndenge mo bena au saranate. Ndenge mo bena bien. Donc si tozonga mboka. Merci beaucoup Michiga. Ne bovana pena na ko ka ba critique ezala trop vraiment et pas ya patron na yo moto azo pesa yo iloko pour que nda kuneza la servi ola tabia ozala bien boinengo zali we et ba critique ezala trop pas ya Werason ndenge tozonga sumuke koto ya kulutu na biso Zakari Barbaso na ba kino yenne muta format pena wera et puis Double King Kofi Olomide ba kino apesa ba wera ba bilama trop na ba mololo yem tala tsala tsaba ba clip donc nda kutango bovanda etake bana na ça la rabino ndenge ni net va dire le bamba bilamba donc je sais pas pour Petchona matama mineno na mtautago le bamba mbona yeu to le bona dislocation de ba pesa prise bilamba mais tango ba prise bandi mulolo bala mitakala le wana Petchona fo lukayeba ube sero na ndota TVT comprendre ako ya tando lo ba mamu bo o ezana ngo sûreté ko ba lwara buzz na ndenge internet vena ngamsu wana ya journaliste ilo mona ko ebisaye adam mukolo faut ala reconnaissant on a Zakari Babaso po ngana yebi na la voix d'Isaïe po ngana mona Zaïre na botami na temps Zaïre na koli na Zaïre ti na koti na Congo ngana yebi na la voix d'Isaïe
donc faut lukara aloba mambo eza ya solo avant no yake mikili wera nda obeta musique ite pour ya surtout que la ginde wera à ça l'émission fait vert et yamba kaka bana wenge mais na la voix d'Isaïe awa sankaramta ela idéologie nande pesa e makambo pe akende mikili ko ba tula paka ba mona pele ve les ara idéologie sankara de kunta oh sugo ye awsala wera ndenge ni donc et là ba futilité gaz actualité zara le 30 juin wenge ye aluka ba gaz na ko pese gaz te konga na ranson. Merci beaucoup. Bon comprendre, c'est l'artiste très talentueux. Na kombo ya Mishika. Mishika, tu vois comme moi quelques vocales, il y a album formidable. Pour nous recevoir ça vient bateau à Paris et puis patron nanga Colochen, papa nanga Petou Kangila. Il y a Zabongo en France et il y a maman nanga Tete Ngolu. Quelques vocales, il y a formidable. Et ça pendant qui tourne ma casse quand avec intégralité quoi. Ouais. En tout cas, ne vocal on a yemba da pembe na Nzambe Bangelou. Donc venanga sepelaka nango mabe ya makasi le boss de boss nakati ya lukapa ya nanga pena ya kati asala pe belé ponanga dans mbutamanya yebna na loba avec force mbutamanya par là na moni susu GG Kalonda Lenzulu Câble le grand coach nde na bengaka ye na pesi susu Adolphe Mute Bachila Mouina le boss mbote ya rosaranate chaka de kudinga po Nzambe jamais zanga bienvenue mon Kenny Zapolo Kedi Nangeve donc j'ai za nango kitoko ba ka pembe na Nzambe Bangelou po eza ngana benga ngo clé il y a des verrouillages jouer des verrouillages à faire. Voilà, très cher internet, il y a un peu de pour Socrates TV, pour s'abonner massivement, ça vient du Toko Makasi. Et puis la PC va monter belé la servante, et puis serviteur, et puis gérant, il y a espace G8, donc une nouvelle image, donc volume 1, Karanengezala, voilà. Bolingo nanga ezangi mokanda yangoba refoule ba sentiment nanga na kati avion na kolela na quartier bakobenga ngai parisien refoulé ya bolingo na yo golfe kizola nazangi ta réponse ya kopesa na yo chéri question na yo bolingo tunaki profa sentiment 1 + 1 love égale combien togembamo pembeni ya Nzambe Bangelou pene ya sheri bolingo kozanga yo nakokufa chuchu lwambo yaya nazoda ya arsi de Paris nanga mbutalombi nazokufa Dios bulantulwema masoyo charpentier yo maître yo kasi son éminence soki otiki chantier love faze amour ekomi évadé papi Messi Mandela mukondara ya kokota na motema omona ndenge Sandra la source alingaka yo président dome beta pipipi pi beta mulolo beta sifflet Freddy Wanga gagné Toko mususu mabeza do Toko mususu vraiment ba plan na beta za masasi Mishika oyanga mama oyanga mama oyanga pongi ekomi fona melakisi pona lala bien to pays fona se droguer avant na kanga misu et pourtant pongi ezalaka sacré irarumanu weste palado yige malongi irarumanu weste yaya Era Romano West, trésor bakala bakalos. Era Romano West, yaya. Era Romano West, palado yige malongi. Pilato sukola kima bokona likambwa Jésus. Pardon mon amour, kokata terasine pivotante yanzeta lolango yangana yo. Musika na yo mawa Joel Salambi dawe na eto yaya. Bosekanga na numbangu te mbala mosusu Nzamba koleka na nzela na ngai nalobi boriyenga na numbangu te mbala mosusu Yesu akoleka na nzela na ngai
makambo yezo umela po yezu nanwa legidze ngana kobika nanga na kombo bonzambe yangia mafula ngali susu. Merci, très cher internet. Il y a Pedro Posocras TV, ici toujours avec l'artiste très talentueux et na kombo ya Michigan, le petit Weranson. Ebike ben mbala le gouloa ya mama langa bijou qui nous pas de à confirmer en parce que yo ki pena ba tembre ya Weranson zo bimana ndenge zala. Mais tant zo yemba zo bimza pe moi bloko ya baline pe Olivier. Bon, biso tout en école il y a 20 sonnets. Il suffit qu'ande o comprendre ka ozanani bango ba comprendre te bango ba comprendre te ne ba masana ngano tangi wana Olivier comprendre te oh papa quoi le roi de la forêt foula ba leader jamais yo golongo pas leader o comme musicien ya wer oh donc et ça la bino be bien te nenga à kota pa héritier netinga na mona ngolo kwa edimne mo muke yango mona ti lelo ako kasu kopesa babilo mo bwe na mboka te o miange mi demo bi miawa album andeko na so héritier on sentim na ke ntsadi mena nini nzadi akati nzadi oh ba vocal simite oh boyo ya ta vocal nemo kombo na ni yembela ngo Michigan noko akata nzadi moni le roi de la forêt soit pesio mon pépé basimba ngo comprendre il y a la chambre mon pépé à désespérer. Merci beaucoup. Le roi était. Le roi, le roi de la forêt. Mais des émis, le roi Mabiala, Olivier, donc voilà. On a vu tout en école, le roi de la forêt. Mais chacun a un timbre. Vous comprenez? Il n'y a pas de timbre. Tant qu'on n'a pas le roi de la forêt, on doit avoir un timbre. Mais les lois sont sautés. C'est parce que Bunginze là. Abunginde nzela ba suta ke gauche et droite donc musique la mwanza na bisa yo impossible surtout on a bâton to signer ka bâton de ya butu moi na simba ka bâton. Merci beaucoup Michika on peut s'amuser un peu quelques programmes oiza donc avant tout côté na msusu oiza ya wenge musique maison mère donc tozela sko nini to pe fanatique na bino et balinga pena wenge musique maison mère basé la ni na 2022. Donc, comme d'hab, tu répètes à na veni Massimanimba, numéro 9, na commune à Kassavubu, chaque mercredi et jeudi, donc de 16h à 22h. Mikolo sur le marché, tout en a protégé base. Vous comprenez? Générique Webimi, et lié tous les génériques, donnant bien un virus. De bloquer le générique est belé. Et puis les rois de la forêt, papa fou la talate, auto fou la balé qui n'a biso pe baesika. Il y a deux jeunes frères dans un clip dans la TV Migolo. Le roi de la forêt, papa. Bien hérité wana. Petit hérité na petit nongo. Le roi de la forêt auto fou la bango. Pour wenge zarali kambatan. Ils n'ont pas des émistes, azo bang saoté. Alors bang sauter non. Kana lionso na bangate. Dazo bang sauter na ba dena zo bimisa wala. Sangai. Nga bangate nga senga nde baga. Nga senga za baga. 1 contre 1. Au moins bakao. Ba fumu ndinga mabiala pena soka tie pena boye est-ce que Michika pa otia. Surtout série na so na zalaka pena mais hengeza likama. Ouais. Pour nga frère nanga tout na yemba bango. Nga na ba code mo na bloka kana ba plan nanga. Les a un peu moins mystique. Donc mais il y a moi ba interprétation pe ba kuluta kala pe aux alana makas. Mais naza congolais, j'écoute toute la musique c'est ça qui m'a bercé aussi. À part 4x4 na qui bercé na musique ya bakulu tout nyonso à part ka ba vu ba sala mabe na ngaoka musique na bango te o ba yemba ben sanité c'est banane ba yebani tuga na ka yemba yi bon ni c'est musique ni na ora ola mais ba kofi yemba no ba kofi nga beta musique ya ba basité nga beta musique ya ba mibali nga bena o sentim na ke ba ve ba hilo ba pepe calé
Bantesa Zikanda, senti que va Vekes, va Vebokoul. Hein? Doit pas rounger. Non, la musique va te belle, n'a pas fait un Kolosoy. Est-ce que la musique a Kofi Abana Pas Franck Lassane. Musique a Kofi Abana Sinandeni. T'es bon, alors chérie, Chubanga, Mimi Sanga, Saranga Boy. Ngabana ngaba basi. Mais enfin ramba luka ye bilo kalinga ngote mais enfin ramba. Bon ngana na problème nae. Kasa mo zo ba patron ba bita musique bana basi. Milu ba tinda ye kaka ya za mutu. Ye ngana okeni wai. Ya tente milu. Musique. Bango ba imba no so mamba solo ba imba ben sanité. Voilà quartier là. Ngo simbanga ye, balolanga ye, salanga boye. Siko tango va ina bana no zo ka musique ya bongo. Ezo dike banani. Ma trop. Non, non, je vais tenter moi des chansons moi ya Kofi Olomide. OK. Il voit tout. Il voit tout. On comprend bilo nga yoka. Nzambe aza mutu nyonso. Bon nte mona bien monter. Voilà, très cher Internet, il y a un peu de Grâce TV. Donc, il faut s'abonner massivement. Donc, pour comprendre les ambiances, émissions et la musique, quand on est là, très cher Internet, il y a un peu de Grâce TV. Il faut s'abonner massivement à un escabeau en information. Vrai, quand on est là. Ouais, tout le monde qui est vers la fin de cette notre émission. Tout le monde est le soleil, on est là. Monter au katama et là, au moins, mon lolo est ça la bien. Pour bien dire, moi, Kofi a bête à bandir ma banne à bassi. Ah! Mais on va refaire ce retour. Te ngana oloba boye yana bato musu ba yembela ka basi. On comprend. Ba yemba pe ben sanité. Balola ngai, chuba ngai, salanga boye ba te so ba nga basi ba chuba ba makonga. Wana quartier la te. Te ngana on préciser pena mutu te. Ngana oloba musique ya ben sanité ba musu na okate. Nana ba artiste na ngona yo kaka pour apesa nga pe sens ya composition puisque ngana créateur. Nzambe ndara créateur. Ngana sala ba plan. Donc, je ne sais pas comment dire. Makasi. On va beaucoup dans la tête. C'est que ils appellent quelques artistes musiciens qui sont très très bien nzembo ou peut s'appeler vocal. On est dans la mambakala. On est dans la mambakala. On a été qu'à soutenir. Moi bandana bima. Babanga. Bi nzambe muto bimi boye absosili. On a été ba imba sou bien te. Basé belé. Nani? Basé belé. Bango mo ba place ba vandi ba miyebi po na kotanga bango te pona fula bango. Mutu to azwa place nga na o dévoiler na ngayo te. Mais ye ba ke mukolo ba plan. Ye mo be yo. Voilà mishika to lo mo ya wenge 4x4. Wa choka mo be est-ce que ça na ngope? Bonga mo na wenge na ko na wenge. Dadele mbisana no singa. Ngai pena lembisa ya ngai motema zunga mwana mboka yaya na Gracien pasi na komonoko ekei na mopepe babi bwale nanga Jean Paul Mavangu na yekolela jise anzuluni kabamba katanga pasi ya kolela Pierrot mbeto komi monene bilgete solola bisana no singa ngai pena lembisa yanga motema zonga mwana mboka yaya na Gracien dande okanga na nzembeli yo ngana lonaki likunzi na ndako ya mpa mopepe ya kaina yebukaki yango Jean-Claude Kamba Clémence Mulamba Hérite ngai komwana misioni na yebi mpungu te. Voilà. Yoba lisaponge onge bandeko boyoka lisapo ya wenge muzika yezalaki mokolo moko na dibaboma Didier Masela wera sone jibe mpiana ale mokaba basangani basali wenge muzika mouvement ebimi
Adolphe Dominguez Selebula baye kokolisa mouvement Boale na motema nanga soki bakofinga BCBG Lelo Pentagone ba ange adorable toujours likolo la mouloué Lisa Ponge. Voilà, nayebi ke koto mo boss azali donc papa na ngai Petro Kangila et na maman Tete Ngolo esika baza pe na palais baza vraiment donc ba sepeli pe na makasi donc toujours vraiment kaka il y a aussi un fanatique de Weranson, il m'appelle souvent et puis à Rosalapé le 30 juin Azo Tabna franchement Paris. C'est un Camerounais, je lui salue vraiment beaucoup. Papa Teddy et Kaka Moula, c'est un fanatique de 4x4. Donc il est peut-être Camerounais, mais Ozala en a beaucoup. Pour un fan, il y a le roi de la forêt. Pour un fan, il y a 4x4. Donc concert, on a maintenant en tout cas dans ce sujet Mabé. Après, comment on a time moulaï, il y a na trop de polémiques parce que polémique il y a ouera jibe belé bazoka et belé pe ba pereta ba vie na bango ba tika pe na ba cicatrice à mabe ndenge ba sereni les sous et ça là qui on ndenge nini. En tout cas, nga premièrement nazano fanatique il y a 4x4 dislocation na pe sala nga passe de même nga pe na ngambu moko mais pourtant mon nzembo no tuimbati ezaki ke na ko Mbappé ya oyo na Mbappé ya oyo mais comme ina tamo ngamo tant que fanatique no ya wera na kabwana ibena na komina ko ta wera ba lokuta ma banda kala anda na baseria mai mugajigi ala duwe mutatangila mulolo kuma yumbo wisina kilimbundeje manuma pangi ya migenda il y a un tribalisme, il y a une technique de chanter mon nando pas le roi de la forêt, donc il est trop mélancolique. On a deuxième voix mon co, en tout cas et ça là on a bien son en yokai. En tout cas on a idole nanga, on a bien idole nanga, donc on a vu les pères, a vu les fils. N'ira chez le père sans passer par les fils. Toucher les rois de la forêt au fâché ma belle. So toucher pena wamna habité malgré musique à la nonto simba nanzo to temeto so na malobane yembe ndena l'action que le formateur a formé ba génie au bazar que les lois ko kangane mi so abi que na ba petit belé ba ça musala. Ok, merci beaucoup Michiga parce que négoto koloba awa na zuinka na maloba no ote koloba kino Weranson a formaka ba leader. C'est Michiga pas na orchestre moi répétateur libanda ya yemoko. Ngai. Bobino ba mise ko mba bendengo na mo za la mouvement no mo répéter quelque part. Leadership ezani neza état d'esprit mambo nous expliquer que le roi de la forêt a formé ba leader. Mission le roi de la forêt au comme on n'est pas à Pambaté. Et puis mission le roi de la forêt faut soin taïbou. Mission le roi de la forêt, toi le roi va mission à bangote. De tout à place mon romain et vandel nangane vandel na au senti nage ngana na kiwenge. De kiwenge des araki leadership. De état d'esprit on ande na oloba. Pour bango ba bime pas mutute. Biso sko bana na bango tolanda ka ba idéologie ba papa. Et on a su que le roi de la forêt a formé un leader. Et nous, Michigan, là, dans l'orchestre, nous panzi songolo pakalano. L'état d'esprit, nous avons un leader. Nous avons un leader, nous avons un leader. Mais on sentit que Michigan, leader. Belé balabakina ba mise belé ya Weranson na palele bakina te ba mona yaka na lazama fly est-ce que Michigan a opportunité okende pena kuna na nina comment na ma campagne kuna pas le roi de la forêt kota pena l'aise mais biso studio na soir na palette non à part non studio non te on va ni pena bo bengi père wila papa lui on a zo rendre visite wana mokonzi audience ezalaka muntu pambate faut audience et puis il faut zala na sujet peut-être yeli quand du poids raboy au monde le roi de la forêt c'est un peu difficile mais tant que biso ba nae butumo iso na bengi papa ya liboso ya mbanga non pas tundanga olobini ndina na suggérer problème nanga peut-être na zo ngana ya monde là et puis on a papa yenga na ba konzitu ya porte na pesi ba mbote ba zade alerter que
Michigan zo ya tant prince à mon audience ngwa motina kati. OK, merci beaucoup. Nini oyo Michigan alingaka te ekomela ye na vie. Voilà ngaka ebeba. Bon koto banzele. Ngabna côté banzele à stade na ngati. Vie ya boîte butu. On a vie na ngati quoi. Pour nalala trop. On travaille trop, donc je prends mon temps, on a concentré. Tant que on a parlé, du matin au soir, on a mis dans la Talibanda. On a tout le temps nos guitares, papier, bic. Non, ça a acabé ma cam. Le vie c'est pas ça, on est bon. Le son a bimi, un objectif. Et puis on a un beat, il y a les cambos dans le salle. Après que si ça a les cambos directement à la maison. Merci beaucoup. Et de côté la Yomoko, est-ce qu'il y a une différence? Wenge musique ba héritier, ba ferré, ba bindo mais na wenge musique oya bino. T'es différent c'est. Ça là le quoi est-ce fanatique? Non, différence c'est athée. C'est plus que toi dans le roi de la forêt. Oh asala pa na bango, yango to sala ka pa na biso. Prévenez que au sentir que protéger base. Générique na biso et la premier na trace. Non na hit toi premier. Cela veut dire que au bango be banda ko sala ta bando ma premier, le peto ma premier. Au moni so totalité ya Igo Sente chef à discipline a auto trophée a meilleur pianiste. Toi na Sarah Solo au zamona moi si soliste a auto ma meilleure soliste à Congo. C'est là déjà déjà félicitations. Igo Sente et à Sarah Solo aussi. Donc au sentir que les rois de la forêt au azalaka na bango il pas zapeka na biso lelo c'est plus que biso tout ka formation moko na cerveau moko na papa moko. OK, merci beaucoup. Nous venons à la fin de cette notre émission et message cause à la nini et pas ba fanatique au balingana no yomoko et puis na ba fanatique ya wenge musique maison mais au la caméra au la c'est un bon message. Bon en tout cas message na on peut ça na ba fanatique au balingana Michigan bo prêter nga ba main ba soutien na bino ba conseil na bino et qu'on rendre nga encore plus fort par rapport à musalo na sala bino na formidable na bakisa bino susu yasika donc bo lembate il faut pas être mato ina bino pe za et yo karaba les ont dit et ça va toi mokili il y a tant de gens au baluka peut être ba falsifier ba identité na ba personnalité ya batu tamsum tangwazane bongote yoyoki au considérer. Et puis deuxièmement na ba fanatique na biso tout ya wenge musique à maison mais en tout cas bosimba biso toza bomoko bokabwani za la raté c'est plus que toza bana ya tata moko maman moko et puis na kosenga susu na ba fanatique na biso tout toya to soutenir wenge musique à tout rang 4x4 bon chic bon genre le 30 juin. En tout cas, il y a un événement ya munene ya osaranate. Maman événement osaranate donc il y a makasi trop. Boya bena ebele to tondi sa stade talara moko batondi sango. Suko biso tout bana wenge so to sa ilisanga. C'est que 3 fois plus que match à Léopard. Donc en tout cas, on a sûr que stade ane go tonda puisque nous avons coup de fil même il y avait étranger, ba tout ba libanda fobaya. À bientôt ba hôtel tout na kini comme ya rotunda. Kopé sa numéro de contact na TV boy, ils ont un problème terre. Bon, numéro de contact na souvent na TV na pesa kate. C'est plus que za kana moi ba malaise msuto zwaka. Wenge kaka wenge. Non, eza wenge kate. J'ai un bureau qui travaille. Songu au contacter nga donc directement aux numéro ya bureau. So bengi yango ba ko ibsanga ke mutu tel ana besoin na yo c'est par là que nga na ko sola na yo et puis total objectif nini to bit nini ya likambe conseil nini nous anango ya pesa mission na yo les ana ma bête donc préfixe K ya RDC plus 243 89 601 54 34 le petit gars préfixe à RDC 89 601 54 34 voilà Ozoa Togese le manager. Merci beaucoup Michigan pour ton kabanayo et quelques dédicaces ça va bien. En tout cas ba dédicace yo bika biso tozana bato belé na mokilo. Damo okobo sana mususu asiliki okosala bomona baninga musu basepeli penate. Mais je tiens vraiment à saluer mon vieux Yakati, Yakati pena Yakati.
ya nanga moko ouais so namoni yebne ratarate Luc Makanaki na kati ya Autriche namoni susu maman na biso ma Claudine Kinwa na pesi président Pichumbongo na kati États-Unis bambote ya trop et puis mon président Golf Kizo la dégâts matériels l'homme de machine à voter namoni susu président d'homme na Lille on a ba yo balemba ba petit on a ba conseil té na pesi Alain Moutaga Mbote KBG Poutine na pesi vie na nga ya kati mon major Freddy Wanga quadruple infraction espace G8 mon bimba ba maître noble ba DJ Kata Souffle ba Mabelda donc toi la rana bango en tout cas bambote na bango ya trop et puis bana kini tout bambote na bino na lela bino ya trop na lela bino ya trop bat bandalo ka promotion mais tout na ebna na rage ya saranate bolemba ngande te kotalanga botala ngai mikolo bna na bino na cadre promotion quoi na pesi lisusu Alain Moutaga na kati ya Calgary bambote ya trop ya saranate na moni bike les banquiers wana nga kati Mbuta Lombi restaurant Mbuta Lombi na kati ya Panama donc bambote na mon vieux master nga pena ya kati Richie Kotaso ministre bambote na yo sans oublier encore champion Tugogo Antingwanzu na pesi masa nga ABC business bambote ya trop et puis masa nga Molfino Talapo ba joyeux anniversaire na yo sans oublier Dadi Koti Tolo na kati ya Bangola JC Mambu Kimbangu JC Mambu venanga kaskito mena moto pamba bambote na yo tonton Lebo na yebike oloba yo trop mais tonton Lebo yo zaranga Adam Kubisei bambote na yo Alex Intima tombé du ciel à koya Sugar baby bébé formidable bambote na yo na moni su maman na biso Dona Monica mama oyo so apesi koto apesi pe koto apesi pe su koto ya cherongonda bambote na kwa bambote na yo et puis na mona Jérémy Cosmas le noble ingénieur Bouzé le noble bambote na ya saranate tonton Soin Taibo bambote na kwa mon vieux Yakati Gento Sigalo yena mélange kaina ya Gabi Dubile en tout cas Bouleke Belé ba etu na lingara bambote na bino ya osaranate. Ok, merci beaucoup à très cher Antoinette et à Pedro pour Socrates TV. Là, c'est l'artiste très talentueux au sein du groupe Wenge Musica Maison Mère. Il y a les rois de la forêt, donc Boki Bongo petit Werason, petit Ntsone. Ah, mon fait Ben Bala les Gaulois. Yeyo. Koutani donc Ben Bala les Gaulois. Donc c'est le bien. Ben Bala les Gaulois. Maman Bijou qui nous prend de ACP vraiment donc Brésil maïndo na Brésil wana Marcus Garvey na Luanda na Brésil pe na Brésil na rana emeli wa ba panduku l'homme de Bosolo et puis vérité promo na kati ya ba poto na mona Pierrot Tsumbu ya za ramna poto na poto nzamba mikili kwa Pierrot Tsumbu poto na poto bambote na ya saranate et puis Sankara de Kuntawewa mbote na. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine. Bye.